Velo kulosako job ande ngai ve bapesi fantomasi devoir mo na classe mais ezobrouye nga mutu fort batuni ye les choses les plus rapides au monde mais naokoka te koimagine yango eza nini selo makanisi na nga nayebisi eza lumière parce que lumière eza rapide naye kobakisa susu eza pensée eza rapide makanisi eza rapide na mutu. Mayele esuki nga ve lui mayele te yo koyeba te vraiment eloko le plus rapide au monde na bomoi na biso yeba eloko ezalaka rapide te yebisanga nini yango eleki rapide koleka diare eske diare te oza na diare okoluka mwinda okoluka oraisonne kenda kobakisela yeke ye nde diare yango nde eleki rapide monde